Décision na yo, tozo zelango kalaté, il faut que le gouvernement ebima. Même dans 2 semaines, mais tout le monde a changement. Alors toko zelaka yeba ke zelaka mokombo so azanga ki mokila. Que sont les nini gouvernement bimi. Ngana teka kanazan. Bon gouvernement au salangani. So nazalaka mutabilanga. Gouvernement au salangani. Le problème est peut-être bon bazako zela, bon bazala ba ambition la bango. Mais botika mukonzi akomisaka gouvernement. Abimisa gouvernement moko ya makasi ya batu ba sala musala ba peuple va se retrouver vraiment. Hein? Babimisa penza eloko moko bien. Batu moko ya mutu ezo sala batu bien moral. Batu bazana poste ya peuple. Hein? Ata zo umela mais problème exact biso toza besoin que babimisa bato bakosala musala na mboka na biso tomo changement na makambo nyonso na chuluba tolobaka kabwa kalubilu kayi kashile nyama hanshi c'est-à-dire mbowe azalaka na mbangu atika musunyao pona mbangu na ya kenda atika musunyao ya na yango tozolinga chef de l'état balamba bakendeka malemo pour que gouvernement soit qui gouvernement moko responsable même dans peu de jours to vivre changement nakata moko avec Fachi Béton président de la République à notre travail na ilunga ilukamba circulation na biso victoire awa neto sous 40 qui ba photographe souter ezaki boité Kinoate ngana za na Équateur. Heureusement, on a fait l'interview. Parce que Kinshasa n'est pas le Congo. Mais on a précisément dans le territoire de Biko. Bonjour Balanda Vision plus télévision bisi quand sur Landa biso à Kinshasa et l'Afrique appelle mes colonies sur la poto plus de 57 journées gouvernement exaté population comment bien santé na éviter ce que impatience précipitation ou bien ras-le-bol yango to kiti lelo to ba sentiment la population ndenge ba imboka bazo vivre sans gouvernement et loko nini bazo kanisa par rapport à sortir gouvernement na lelo to na victoire katika sina kati ya motema Kinshasa to ba point de vue à bateau tozo ba point de vue boyé de façon disparate comme ça ramasser tozo bandeko bonjour ndeko nangai boni toza bien ngolo nzambe kombo nani comment nanga babenga kanga Eric Miracle yo au salaka na victoire ouais au vandi na vandi na commune limité. OK 57 journées gouvernement exaté ndenge ni ozo vivre ngo bon awa to komi ko vivre kana ngolo ya nzambe o soki tolobi ke totala ndenge gouvernement yekende gouvernement bien sûr ekobima lelo to lobi mais osala musala le même jour et osé là-bas invertir yango na parlement ça va prendre du temps alors eloko tosenga mokonzi ya mboka ezakaki asala na lombango po population etalela ye babimisa gouvernement ya Sam Lokonde po to vivre po na minute oyo mbongo ekomi pasi omonana te misala ekomi ndenge kaka mais tozozela mokonzi ya mboka le peuple d'abord ayebi te tozelaka kaka ti wapi yebiki bato bazolela soki biso na capitale toza boye mais na ba province ekozala ndenge nini alors wana ezalaki makambo tango tuninga likambo ya gouvernement tomoni ke mikolo ezokende par rapport ya mandat na yo toyebi ke dans 5 ans il faut que organiser élection sikoyo nano toyoki kitoko ya pouvoir na yo te toyoki nano elengi ya pouvoir na yo te pendant 5 ans tovotaka yo mais na yebi te tovotaka yo po tozela kaka ti wapi tozozela gouvernement ya Sama Lokonde totala ndenge nini na kotravailler pe totala ndenge nini na komema changement o tozelaka pendant 37 ans mais tozozela ngo kaka jusqu'à quand ou bien olobi ke lokola makambo ya chinois atongaka eumelaka te il faut tobimisa sikoyo gouvernement ya béton parce que tozali na ilunga mbao yo moko leka na média olobi ke na moniki na bambulo na sali na échoué bien sûr parce que par rapport à demande na biso to monaki ke to se retrouver te mais sali union sacrée na union sacrée eza vision ya yo moko mokonzi ya mboka on ne peut pas t'intimider pour bato baya na ba injonction na bango ba initiative na bango ke il faut to sala non ayebi ke oza mutu ba décision
et décision na yo tozo zelango kalaté il faut que le gouvernement ebima même dans 2 semaines mais tout le monde a changement alors toko zelaka yeba ke zelaka mokombo so azanga ki mokila ouais Eric Miracle merci Europe sambote na bato balanda de bato bon moi liloba mbote na ngai liboso na opesa na ba collègue na ngai ba photographe ouais na koyebisa bango ke nayebi ke ba polémique eza ebele na likambo gouvernement polémique ezali nazotala koto oyo naomona Flori les grands shooters nayebi ke yo zaka na ba polémique ebele na makambo gouvernement ndeko na ngai nazoyebisa ke bozala pio Fachi Beton azo prouver biso na attaque na 45 minutes ya suka au sala bor moko ya bieko sepelisa biso na moni déjà au ministère scolaire Flori ndeko Flori pour ça ndeko Flori 57 jours gouvernement ezate makanisi na yo. Non, vraiment, dans 57 jours, tu dis que pour nous, on a commis 58. Pour de ça, tu as commis après-midi, 13 heures de ça, après-midi. Donc, 58 jours, il y a le gouvernement et le donc, c'est une chose étonnante. Et donc, ça n'a pas si peu mawa. Il y a autre Satana qui est là, qui est toujours président Mona Mboka, Félix Tshisekedi Tshilombo, autrement appelé Fachi Beton. De ça, il y bien parce que toujours Mona Mboka qui nous appelle les sous. Mais les lots, tout le monde encore, il y a sacré gouvernement et comment qu'il n'est pas là, il n'a pas comment qu'il n'a chaos. Comment qu'il n'est pas là, maman quoi, c'est-à-dire quoi, biso peuple tout ça ni to kufi. Mais yo moko na besoin vivre ndenge nini. Circulation ndenge yo sa musala na yo. Et ça, bon, c'est 100%, moi pour la ba 0%. Parce que nous disons, moment président de la République à notre travail à Ilunga Lukamba, circulation de la victoire à net au sous-taranta qui va photographe sous terre et ça qui boité. Donc ça ne dit pas que non. Et après avoir nommé premier ministre au président Fatsa Noma qui est Sama Lukonde, voilà massa vous mentir pour la biso et l'autre exacté. Mon zomo la té, bato bazate. Net singa le loti le fallait na futa parler mais na futa parler na awa na futa parler te cause que nous sommes bloqués nous on conseil no kosenga ilo on kosenga na mokonza mboka vraiment ilo na senga na mokonza mboka na biso Fachi Beton donc asala matu si ça dit ben en tant que garant de la nation numéro 1 s'il y a possibilité zali na bi que nous surtout si même na maboko na ye jamais ko si maboko au ministre qui ngani songo pakala eza maboko na ye. S'il y a possibilité dans le lobby, s'il y a possibilité, à tel lieu, pourquoi? À quoi le gouvernement? Parce que biso peuple, tous à la satisfait, puis tous à la heureuse. Et là, il y a des gens qui ont été mboka, tous à la congolais, tous à la kino en plus. À quand ça non, papa Tshisekedi a tiré le peuple d'abord. Biso le peuple d'abord, on ne peut pas dire encore que le peuple est d'abord. Donc le peuple souffre. Tout le monde souffre dans une minute. Toi encore le peuple d'abord de tout dans ce moyen ils allaient pourquoi abimisa gouvernement na ils allaient 5 ministres 4 bon abima abimisa parce que dans le sens que non makambo marché tout ça là bien parce que tout ça bloqué. OK, merci Ndeko Flori. Merci beaucoup. Malobano ezoko makala te. Nazo papa papa Tokeboe. Boni papa. Ah merci monsieur le journaliste. On l'a vision na Vision Plus Télévision. Comment on papa? Ngai comment on Joseph monsieur Joseph Bonga. Mais naza kinoate nga naza na Équateur. Heureusement na kuti awa oza ko sala interview parce que Kinshasa n'est pas le Congo. Mais nava ni précisément na territoire de Biko. Na kinde moi mobembo moko bientôt naza kozonga. Mais à propos na makambo nazo ka makambo belé pona Fachi mais to éviter. Il ne pas dit que son mukonza lobi qui a pas ci proposition kaka vite parler vite fait. Donc il s'amité manabiso. Makambo le gouvernement, le gouverneur bah ministre, ça ne nous concerne pas que soit gouvernement bimité. Attends bimi et ça la bisonini mais ce qu'on que ça na ngo que le problème de gouvernement c'est que bimi peut-être ça na ba ça concerné. Mais pourquoi tout le monde est-ce que sont les mais nini gouvernement bimi ngana teka kanazan bon gouvernement au salangani so nazalaka mutabilanga gouvernement au salangani le problème est peut-être bon baza ko zela bon baza la ambition la bango. Mais botika mukonzi akomisaka gouvernement musu eza dissous tout pour prendre toza mangu parce que je commence à voir que depuis l'époque ya Fachi tango gouvernement ezalaki ya liboso kaka ya bato bakenda azo sala mukonzi moko ta ko sala epamba ye moko abimisi Sama Lukonde comme premier ministre au sala na ba ministre to vanda kaka kimia bientôt gouvernement ekobima
parce que tout ce Kolanda oyo abilanda landa na nazo sala musala apesi ba propos mo ebele mais azana na makambe ebele parce que mokilo ya liboso akuti nini ndako ya kotaki eza toujours salité akutata kiti ya malonga te ifa banda kokombola ifa muto ya ki liboso abongisi te boisiko ya ovana ndeni ifa bana mboka eza très sale ifa sukola mboka sur le plan mental même physiquement alors eloko moko etike ya malonga te tovanda nde kimia mokili etambola malamu kasi ba propos na ye le peuple d'abord eza na sens ya oya pour gouvernement bimité ce n'est pas le peuple d'abord c'est-à-dire ba soutenir le peuple dans le social biloke kitatalo lipa est élément dollar est élément économie na etolo en quelque sorte mais à part ça tout ce qu'on a total nega osala musala na ye gouvernement za ko ma bientôt nazo mona tali comme muso ya koloba te mais toza ko yebisa ayeba mais intérieur na biso toza ko souffrir mingi nga mutu Équateur nazo loba ke biso toza na gouvernement te bon on a ngana tuno pe moto na lokwa obi comment on papa nga Joseph Bonga papa Joseph yo outi territoire à Bikoro na Équateur Équateur est pendant déjà province ni mongala naza Équateur l'ancien Équateur penza o ya Mbandaka ozana Mbandaka na Bikoro yo kuna misala ndenge nini etambola nini pour le bigete gouvernement ekoza la te mais ba structure ekoza ba secrétaire général ekoza la banani mais kuna bino ozana Équateur makambo etambola ndeni makambo Équateur eza vraiment médiocre ndenge nazolo bao bien Équateur est médiocre ou est médiocre. Assemblée provinciale nabiso na yebi musala ezo sala te. Assemblée provinciale nabiso na zolo bango ouvertement tabayo kingai. Gouverneur nabiso musala moko azo sala tozo sala te. Tozali penya mal vie à 128 km de Bikoro bala kisabino nzila nde bato bazo souffrir. Mokili nabiso ezo beba. Et puis la police ezo sala na Bikoro. Nous avons un colonel on a zolo ba ouvertement Azako sala bato tracasserie oyo na ebité attaque on a bombe yango totita ko mona te. Il n'y a pas une intervention. Ba député topona na ba Équateur na biso c'est 0-0 et pas na biso to mona rata ba député ya baninga tala songolo ba epona likambo boye paka ba epona likambo boye. Non vacances parlementaires bango bayaka te. Bayaka te na mukolo moko te totika ko mona te vacances parlementaires te. Uta mokile sale mato bana ko zaka na député moko alongwa pe lisusu. Et ba désordre en Équateur Fachi a mon yango qui est un vrai désordre Équateur. Et puis makamo et salema. Oya sala pona bato yazo makamo yazo kanga bato. To sepe na mingi au moins na EPSP abandi ko kanga bato. Pe nazo zela et tumba wana kitati na province. Bitumba wana zo sala pas la bino kuna ba école bimaki école ba école ceux qui 1000 écoles n'est pas la bino batonge belé mais zo école mandala là. Ah na koyeba te mais effectivement Congo na koyeba parce que na savement na kati ya boîte wana te akoyeba réalité soka koti et pas bato baza concerné parce que pas na biso tozali vraiment province de l'Équateur eza province parmi Équateur etaka ko ya Mbandaka mais babwende les autres baza na bango bien po baza na batu penza et pas na biso vraiment assemblée provinciale na biso eya ko boma mboka omona wapi gouverneur mutasengela sala ba mise en place na batu mususu mise en place c'est comment ko sala makaba ba député docteur Songolo eza na compte kaka ba député ba comment sala ba mise en place o mona mokilange commandé ni mboke comment diviser. OK merci papa Joseph. Alors OK bon retour à Bikoro. Ah bon merci beaucoup. OK tozoko baga awa on va prendre le point de vue tozoko ba kozwa bandeko musu baza pe awa bandeko musu pe baza awa balingi ba intervenir. Bonjour ndeko. Bonjour papa. Comment on Kombo Jano Chibuyanga. Jano Chibwanga, 57 jours, de recours Florent, 58 jours, gouvernement est bimité. Oui. Comment vous vivez ça? Na pas si makasi, tout ça pour ça, gouvernement est bima, puisque nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués, bah compteur est en rouge. Tout ça c'est na mokonzamboka, ça l'arbitrage bien, gouvernement est bima. OK. Oh na ba oyo déjà bazako beta maboko. On a eu la mouka à l'air, la action ya minene, va changer déjà langage. Mais bah on risque pas de ngambo wana. Magambozo ou melatro. Ils allent quoi faire mon gazomi boma. Azomi ne ba français ba azomi beta et mo licence na likolo. Non, to yebi politique à lelo ndenge ezo baluka, ndenge makambozo eza te fachi azomi boma. To yebi que la plupart ya bato ba koti na union sacrée, ba mususu ba yena makanisi ya mabe. Ba mususu ba yepo ndenge balobaka na minoko mususu ke eko ya bato ebele balokota. Donc eza un peu déplorable.
comment un Américain peut trahir son pays. On n'a jamais entendu parler d'un Américain qui a trahi son pays. Okay. Mais quand les Congolais, ils trahir Bango, les Congolais, les Congolais, Mitou, Maboko, Makolona Est, les Congolais, ils ont minéré de manière illicite. Les Congolais, ils ont ennemi à Congolais, ennemi à Congolais, kaka Congolais Yemoko. Aux Alaki non Nangamu, ya FCC, au Yingeli na FC, na Union Sacrée, pour Obatama, mais au Bandakoli a cessé. Tu es bibino. Tu es bibino. Tu es biké. Dikanisi a bien les autres pas fachi. Mais bozo bloqué de Makambo pour gouvernement est en place de population basanza mokonzi. Toza sima mokonzi. Biso population toza sima mokonzi. Tu es bien wezo le kanapo tozo landelango de près. Ok, Malobani Noko est président de la République va conduire à Zolanda Bino parce que ce côté la caméra oui. Avec tous mes respects, Mokonzi Fachi Béton, papa chef de l'État, yo Karan de toutes les institutions. Na Sengio, Mokonzi, pesé, l'enda vraiment, ba de reployoté. Gouvernement, tous les Zélango, va mettre en place au plus vite que possible pour la population na yo toujours souffrir ma casse. Merci beaucoup. Merci Ndeko. Tozoko Bagaga, on va prendre aussi le mois de la femme quand même, avril. On va prendre aussi les interventions de femmes. Nous allons chercher comme ça, la victoire quand même. Nous allons, les mamans sont de l'autre côté, de quel côté? Ah, on prend par là. Ma maman baza awa, maman yo kangisa moi une photo, mais tous maman était à pied levé, avec kangisa moi une photo, mais bonjour maman. Bonjour. S'il vous plaît, Vision Plus Télévision. Vision Plus Télévision, tu as dit 58 journées gouvernement et bimité. Yo zo mona ondé. Ah, ngabilo ko wana penza. Yo kono lo baté. Donc madame, c'est à moi bien. Ils ont tamla na on bien. OK, merci. On va prendre les attentions. Ndeko. Ah, bino le ba shooter, le bino bo fâché. Qu'est-ce qui se passe? 58 jours gouvernement et bimité. Yo zo mona ondé ni. Pe malobani oko ebisa moko zamboka. Ah, merci beaucoup pour na couper ça maloba. Et le Congo nazali ko loba concernant makambo gouvernement. Ngai nazomona ngo normal pourquoi? Chef de l'État ou tout mosikana makambo ya kobunda. Pona ko kabona nano na bato bazalaki ba manda ko talisa nano ke balingi peuple congolais te. Sona ko bunda nyoso wana bunja bonyi nango par rapport makambo kutana nango. Après bakabone na bato wana ayiko bengisa bato baye ko sa makambo ya Union Sacrée. Alors tango bato baye makamwani ko sema kaji manyolo automatique bandaka kaka lelo yo bavandaka boye ale mbala moko bazui bato ale bamisi gouvernement te parce que ceux qui bakelu suna lombango azo risquer ayiko ko suna makambo ya kalawano bandako lo blocage na boye et loko ya malamu poli yango bien il faut bala bango balambango et bela ce que loko ebelité moi wolango malamu ezate na chuluba tolobaka kabwa kalubilu kayi ka shilenyima nyama hanshi. C'est-à-dire mbowe azalaka na mbangu atika musunyao pona mbangu na ya kenda atika musunyao ya na yango tozolinga chef de l'État balamba bakendeka malemo pour que gouvernement ceux qui gouvernement moko responsable même dans peu de jours to comme vivre changement na kata moko avec Fachi Béton. OK. Merci papa. Obayi komona ni? Komona ngaji les joints na mbaye. OK. Merci beaucoup. Moi net. On continue. On va un peu sortir dans ce cadre. Nous allons aller un peu à l'extérieur. Tous un peu d'autres personnes, d'autres tendances. Bandero musuzupe, ba maman baza koto balobi, ba maman baza koto. Na ebité baza en plein boulot. Bonjour maman. Bonjour Vision Plus. Moi le bamuke gouvernement ezobimate yo moni makamango ndenge niti lelo. Comment on a une maman? Comment on a une maman Bakole Jackie. OK, maman. 58 jours gouvernement ezobimaka te. Yo makamango zomona onde. Ka bango moko il faut pas ça la benza babim ce gouvernement moko ya makasi ya bato ba sala musala ba peuple va se retrouver vraiment. Babimisa penza eloko moko bien bato moko ya mutu ezo sala bato bien moral bato baza na poste ya peuple
ata ezoumela mais problème eza te biso toza besoin ke babimisa bato bakosala mosala na mboka na biso tomona changement na makambo nyonso. Ok, merci maman. Merci papa. Comment on a Gonda Christian? Au Vendée papa. La famille na commune Ngirengiri. Na commune Ngirengiri. Ok, moi na ngoto. Bon, il y a 58 jours gouvernement bimité aux hommes on a une impression. Bon, 58 jours gouvernement bimité quelque part tozo banga, quelque part tozo mon moi bien. Moi bien pour nanini. Moi bien parce que pour nangai eza que bazo ça la lecture moko ya bien. Analyse moko ya bateau bakotia o bakosunga mboka ikende tozo ngati na makambo zaki na liboso. Mais moi ko banga ezali parce que beaucoup de ministères ne fonctionnent plus. Omoni mamaka mususu moi to sala ezate. Donc tozo banga na ministre tozo banga. Que ti sikoyo 58 jours gouvernement ebimate. Entre-temps avant to ebaki que c'était dans des semaines. Bozu résultat ya gouvernement. Ko banga na biso ezawana to ebité mais soué na biso ezali que ba donc c'est biso bato bazala mingi te. Parce que de nous-mêmes on le dit déjà que to yebi déjà bato bazonga wana. Pour ça, ceux qui ont ça bateau va travailler bien. Mais on a médiocre, comme le cardinal avait dit que Mosengo, merci. Cardinal Mosengo qui va médiocre doit dégager. Donc on médiocre, c'est le côté bateau sikapé tout pour ça on a bango wana. Donc c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, mais s'il y a un mot que tu peux placer comme dernier pour Lelo. Au moins, mandat Fachi, déjà mi-parcours, c'est bon. Hein? Bon, mandat Fachi, mi-parcours, moi personnellement, si on a évalué notre baquet, il est dans les bons. Il est dans les bons parce qu'on voit ce qu'il dit, c'est ce qui s'est fait par rapport à d'autres. Donc, moi je lui souhaite encore bonne chance dans quelques années au Etikali et puis on croit que il y aura l'amélioration. Ok, merci beaucoup. Bolandi, Maloba et la population par rapport à la situation et à sortie à gouvernement, Missou Balobi qui était essayé à la patience pour prendre quelque chose qui sera très comestible et pour le bien de la population. Missou Balobi qui était essayé et salement dans le plus bref délai. On a monté ce point de vue, mais tous les Zalaki Anga, mais il y a population. Alors si vous avez aimé cette émission, dites merci à Hilaire Clark Nyoka qui était à la prise de vie, à Jack Anangila qui sera au montage et à toute la grande équipe de Vision Plus Télévision. Vos impressions, vos suggestions, vos commentaires sont les bienvenus sur la bande, le numéro qui passe sur la plante passante de votre petit écran. D'ici là, portez-vous bien avec le même plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Ciao.